Lorsqu'on vit le deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions et surtout bien seul avec sa douleur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui pour beaucoup était Pouloulou, mais pour nous, Papa Lumbu Jacques Chicot. Très cher papa, il restera de toi ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Il restera de toi ce que tu as offert, ce que tu as sémé, en d'autres germera. Nous tous tes enfants unis, venons te dire adieu, toi que nous aimons. Nous venons te remettre à Dieu. Bonjour Yesus. Nasepe mingi nde kozala biso elongo okontinue kaka kozala biso eyaka nzela motu aleka nango. En tout cas, on acclame très très fort. Voilà, c'était une façon. Bonjour Yesus. Nasepe mingi nde kozala biso elongo okontinue kaka kozala biso eyaka nzela motu aleka nango. En tout cas, on acclame très très fort. Voilà, c'était une façon. Kimia, Togama Pouloulou. Pouloulou. Artiste Akoufakate, pour Asalaka ba œuvre Oetika la Kalibela, Tobetela et Maboko Makasi. Non, Baïbi qui n'a travaillé na ye. Est-ce que Baïbi Nzema on a travaillé na Pouloulou? Baïbi Ango? Baïbi Ango te? Bato na boma, bazako boma, bato na boma. Na kimpese bapese, na kimpese bapese, na kimpese bapese. Na kei na lemba, babengi na bilemba. Ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta.
ya bino sida bilela confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est Jibe Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilela na ndenga indusa victoria est certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Nous voici là, donc na lieu place où pour exposer corps il y a des collaborations Chico Pouloulou à na Vélodrome, na stade Vélodrome. Alors comment est-ce que les obsèques et colléca, comment est-ce que l'artiste bazo ko les lande collabango na mawanyonso, il s'appelait Jacques Nandenge Jacques Lumbu oh papa et maman va botter là mais na combo ya scène Chico Pouloulou donc artiste comédien évoluant dans le groupe ya Fiston Sai Sai et après avec Otomba mana succès a créé un groupe naie avec ses poulains et lelo boy abimisi ba maswaku abimisi ba artiste comédien et belé donc vraiment Fiston Sai c'est adako lela moi naie Chico Pouloulou oh avec vraiment na kotika biso ya ngwana boko mona comment ça va se passer merci beaucoup na l'œil Odas ma caméra autre la kiné depuis lobby na morgue tout ça et boko zoyer sous le lot comment ça se ba ma caméra comme na kolekana merci na Jibe Kumaluta le vrai pétrole de Dallas les boss de cette chaîne Congo Victoria. Merci beaucoup à Willy Mavite les coffres forts, beau follow. Merci à Dani Mouyeng, l'homme du milieu, d'aventure de Bruxelles. À 200 mètres Sengik, dans cette journée depuis la Suisse. Maman Yvette Mbia, ma maman quoi, ma maman de cœur, maman Yvette Mbia. Et merci à ma maman Daya, ma maman chérie, je vous aime bien, je vous amour. Vous allez avoir comment est-ce que bah interview beaucoup de collègues mais beaucoup comprendre pas la quitter moi chaud hein bah top là bah vraiment belé mobilisé par rapport à la lande kolabango donc on l'habitude là mara libana la salle on libana parce que beaucoup de gens voilà merci beaucoup Tolela appel ko hein donc la presse très bien représentée pour la toujours Chico Pouloulou dans Appelco en sigle association la Bisso dirigée par le président Junior Moyowabu tout dans la kaka de collaboration Chico Pouloulou merci beaucoup na l'œil na image merci de les ici na montage tout ça ba image comment ça va se passer et ngala bino to kuta na nasuka et makamni tout merci beaucoup bye Kusa kombina kusa ni kusa organite na ordre kusana akadre ba kusana vile kusana ce week-end match ya CAF on pouvait pas l'organiser là-bas yango tolobaki toya nango awa et puis en plus ils ont clôturé et puis dans le quartier na place à Botama place à Sali Moussa naye et on a pris les dispositions sécuritaires donc il n'y a pas de problème na martyr ma compétition ya CAF eza kunati lelo donc lobby vita betaki lelo imana ko beta donc c'est pourquoi Salima ikunati. Merci président to meka un peu pour analyser muké par rapport ya babsek ya bande ko na biso ba hotel ko tika biso le fin maman Mindondo le président Munderi nande ko Chico Pouloulou par mibino mo ndé bozana obsek ya nani obomoni que no organisation longo l'équipe très bien OSP si muké invité manabino et ainsi que na ba fanatique na bino. On a toujours fait un effort pour bien organiser les choses et à la matanga et à la fête. C'est vrai dans la circonstance nyoso imprévu zanga raté gestion ya foule oui ba quartier monsieur ça un peu moi mouvementé et voilà mais to koki ko ça lango évaluation technique non il n'y a pas eu un seul matanga oyo batu babundi oyo batu basali boye donc nyoso et les gars na yango bien malgré ma problème amike dû à l'organisation nyoso mais dans l'ensemble ça a toujours été bien passé n'a pas fait typer les gars toujours bien voyez na fête ya papa na biso nsakala bo biso ezaka matanga te to kutana fête ya papa na biso nsakala uté ko bala les gars qui bien leki na biso sundiata utaka ko bala anniversaire na uté ya maria ne uté ozala et les gars qui n'ont bien donc il y a pas de problème côté wana faut pas privilégier ba côté ya mabé o sala que batuba tout anisamitema non
dans l'ensemble, jusque-là, il n'y a jamais eu d'incident majeur. C'est le plus important. Merci, voilà. Président. Moi, la circonstance pour la famille biologique, il y a des rochers. Ben, c'est très dur pour perdre Mouana. Oyo, Azalaki porte-étendard, il y a famille. Parce que Chico, certes, Aza issu d'une famille pauvre, mais à travers Talon Naye, à travers Moussala Naye, a tomboli le coup ma famille na bango. Et les lois yoko perdre yé, et puis na âge wana, ils ont vraiment pas si mingi. Yango, bon, biso bato mokili toko ko sale loroté. Donc c'est ngara nzambe a consoler mitema na bango de manière à ce que base à la kimia et va continuer la vie na bango. Je sais que c'est difficile, mais seul Dieu peut les consoler. Après ça, bango kimia, na mitema na bango. Après ça, bango makasi pe ba énergie nécessaire. Ya kosunga bana oyo mowei atiki parce que atiki va bana mike, atiki bana bazana no mike, c'est vraiment compliqué. Ya auto singa nzambe acha bango maboko et puis voilà, c'est tout ce que je peux demander à la famille. Merci beaucoup. Merci. Moutou a bien a libéré Bisso pour 3 jours. Alors que Flato Tozagi est pas le journal les bourgeois. C'est pas Stani. La brasse pas Stani. Tozagi voilà. On a Mongali. Vraiment. Sikoyo. Tu as besoin comme mon bonnet, il a fiki na kuna. Comme on a aussi 5 contrats pour les 3 personnes, pour Loulou, Samba, na Micho. Si vous avez un reconnu pour jouer, tu as mettre ta porte. Pendant la guinée. Fallait tomber à 14h. 16h à la Moukade. Oh, Micho Bivé. Token. Token à Bisso. Token pour jouer. Mais c'est vraiment quoi. À l'époque, on a bon, on a 1500 $. Au milieu de jouer, Babi, il faut pour nous la Salara. Babi, il faut pour nous la Salara. Tout ça fait marcher. Bon, on va faire ce qu'il y a en face. ça. Bon, tant de soins. Tu bois que le fleuve. Donc, ils ont moins souvenir la garde. Merci. Merci. On appelle à moi, on ne peut pas vous accompagner, n'est-ce pas? La procédure, voilà, on va la poser Maman Nzambe, Chico c'est un artiste complet. Chico va découvrir ma va découvrir ça. Fallait pas alors honorer na ba danser babongo. Danser babongo vraiment inspiration. Para inspiration est de Bengani na ba massa na créer. Pour ça il est hommage vraiment il on a pas opposé dans voilà. C'est l'hommage à Nzembo voilà. Et bientôt là on va filmer naïe. Donc filmer nous ça bientôt là. On a honneur d'ailleurs bientôt là déjà sur la publication quelques jours après on a filmé les deux.
tomoni par rapport à l'organisation des salami parce que c'est faut qu'on se le dise ce moment livre qui m'a boré on dit c'est oui va cotizaki donc ça va cotizaki mais donc maman livre paquet solo li de moment organisation un mot pour maman hier ça l'a déjà maman la mission à chaque fois vraiment je le remercie de tout ce qu'il fait pour nous on nous sommes artistes donc vraiment on a remercié maman vraiment bien à dire donc il a rabiso milliers d'abord art donc art wa linga kande on moni ça la rabiso bien vraiment merci na batu nyonso merci na ba famille mobimba merci na bata poto nyonso ba soutenir biso boza la bien na artiste les kotikali to za kana boni si nous avons l'amour c'est nzambe au battre biso nzambe na lola boza la bien zidane merci beaucoup na yo merci biso na ba fanatique na biso matanga ekabola biso te parce que toza ba bantu to le landeko na biso na limemia. Voilà, nous allons écouter les témoignages. Bonjour à tous. Ezanga moko ya bino ya artiste et comédien. Naza moko na bime pa président Fiston Sai Sai. Na Jésus de Mbanda ko ajua moi sandumba pengusa Sai Sai ngai. Donc tozalaki na monstre d'art na bengaki monstre d'art parce que azalaki monstre vraiment na eloko na ya banda ko jouer. Na uti musika na yaki na coupe Sai Sai. Mutayambaki ngai ezalaki président un peu ba pasaki ngai pa monstre d'art. Nazalaki na e bien yambaki nga bien la kisenga musala. Kombo kutapesa nga ndoti ndelo ka mokonzi soda mobile. Ando benga ka tanti tonton parce que nyonso abandai kotina na bandai ko sala. Nzamba eko permettre ndenge zalaka ke moi nyonso soki akoli alongana ndaka ba para akeko débrouiller vie na ina ndenge na ndeto longwa na kupa papa na pande to longwa ki to zalaki bien to bandai ko solo makamno se zalaki bien ya zalaki président papa se azaki vice président nga azai chef na ba fille soda toujours to eko voyager na ye to ke point noir to sali ba clip ayaki kokuto toke na point noir na zai na 5 mois nga à part théâtre naza na teka ba chorégraphie naza première promotion ba fitu ya papa Wemba na bina théâtre nde na yaki koya en tout cas na sala ba choré na zemi na 5 mois na bina ki penza pe makasi botele ba cédé bomona ki to rata ki kuta accident na bord océan na point noir mais nzamba za ikati na biso to silisaki art aussi citoyen awa to vanda ki pété en tout cas na théâtre ba bois ki saki biso ezai ka monstre te biso nyonto ba no tourner te ba okyo senga numéro na ngabo ba opesa te ona zate ba osenga numéro monstre bouton toujours mais le quoi to zai molende film nyonso ba ndo sanga ba no zanga te mais ba film to sena na choc na bande na liboko awa donc to zalaki na ye bien mutu ayeba ki eta mona ki azaki minene mais abota mana charisme na ena ona nzoto parce que monstre sozo solo na ye kwa peso réponse azoka na au moins temps hein azoka moi temps zalaki bien na biso to zalaki ne bien ti na suka yango to bai to lela ti na suka to tika ete na sepe makasi na batu nyonso ba landi biso ti na suka nzamba pambola bino merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Tu peux te lier ma boko makasi azalaki compagne. Chico Jacques banda bomwana na ye azalaika kosekisa likambo ekomeli ekomita ya mosala eza lilote kasi nyonso azali azalaka malamu na bato toyebeli ye mabe te yala epai na ye eya na kitambo bana kitambo bazoyokanga bayebi na milie na ye akwa mutu ndenge azalaki même na famille charisme ne wana ya comédie ezalaki kobanda bomwana na ye ti na ndenge eyokoma mosala na ye ezala mingi ya koloba te mawa ekomeli biso na famille eyalikambo puiske pasi comprenez. Merci beaucoup Noko Tobeti Maboko Makasi pour la terminale. Voilà. Les a parmi avant-dernier témoignage. Avant-dernier, ok. Voilà, Azali Pemwana Yakitango. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde.
Vraiment, ezali pasi, ezali mawa. Mais ngai na kokumisa kaka Nzambe po azaleki na ngai, aza artiste monene lokola ngai. Asala makambo minene na monde toyebi, yango moni na leki. D'abord na sepeli mingi na ba petit na ngai kitambo bandoko kitambo. Calme au beau salut vraiment merci mingi. Tout le azaleki wa ngai tozalaki na ye. Tosala ba makambo oyo ya sala. Parce que tu n'es tout le monde, makambo tout le monde vraiment paix à son âme. Zambe azala na ye. Merci beaucoup. Adieu pour nous le Chico. Merci. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le cardinal. On va prendre un dernier témoignage. Voilà, là c'est spécial. État civil naye azalaki bongo célibataire, mais azali bongo papa Yabana Ebele. Et deuxième partie, Yande Konabiso, les côtés artistiques, Abandaki Bongo, Liboso Théâtre Naye, Naba groupe chrétien, et pas Yoa Azalaki qui évolué dans l'église Nabango Kala, Bongo Azalaki qui joué dans combo ya champagne, Alingaki Mingi Pe Koyemba Lokola, et vers 2004, 2005, Tangu aye kokota na groupe Sai bachanjaki ye bongo kombo nde pa iwapi azaki kombo ya Pululu na ejoueli wana azalaki personnage créé et imaginé par Fiston Sai Sai a évolué kuna kino aye koyeba na bipai nyonso na yango pour continuer la biographie na malamu tokobenga mwana na ye bana na ye mibale plutôt en la personne ya Chanel Lumbu oyo akosala discours à l'intention de son père décédé ainsi que Jessie Lumbu qui va interpréter bel et bien son père. Jessie qui va faire pour nous les pouloulous qu'on connaît tous et qu'on est venu pleurer ce matin. Merci Tobengi Bana, Mibale. Pendant que Bazali Koya, Betela Bana Oyo Maboko, ce n'est pas facile. Heidi, voilà, il vient à peine d'arriver. Merci Heidi. Et puis nous saluons aussi la présence de Papa Paul Fikipo, FBT Misalande, Kazinjo. Merci pour les soutiens. Merci pour tout ce que vous faites pour nous les artistes. Et Tokobanda. Na Chanel, bébé Chanel. Lorsqu'on dit le deuil, les mots font souvent défaut. Silence s'il vous plaît, moi Nazolo Banassé. Éviter ma kelele toyo kamwana. C'est un moment plein d'émotion. Moi na akufeli papa, mais azo peut ce discours quand même. Totia ba toyo kaena bokebi. Azolo ba na kombo ya ba ndeko na ye nyonso. Lorsqu'on vit le deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions et surtout bien seul avec sa douleur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui pour beaucoup était Pululu, mais pour nous, Papa Lumbu Jacques Chico. Très cher papa, il restera de toi ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Il restera de toi ce que tu as offert, ce que tu as sémé, en d'autres germera. Nous tous tes enfants, unis, venons te dire adieu, toi que nous aimons. Nous venons te remettre à Dieu, à jamais rejoindre tout ce que nous avons aimé, tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus.
l'inconsolable douleur. Nos yeux te chercheront dans les cieux, pour toujours tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie et l'unité naissent et demeurent. La vie a décidé ton départ. Nous sommes obligés de te dire au revoir. Nous te remettons à Dieu. Jamais plus rien ne sera comme avant. Merci pour ce grand héritage qui est l'amour. Nous te promettons de rester unis avec le concours de nos mamans. Car nous formons désormais une grande famille de l'au-delà. De l'au-delà, tu nous verras et tu seras très fier de nous. Repose en paix. Papa, nous reverrons à la présence de notre Père Céleste. Que Dieu soit avec toi. Nous t'aimons très très fort. Merci. C'est un moment plein d'émotions. Et nous passons le micro. Donc c'était au nom de toute la famille. Nous indiquons très bien. Et maintenant c'est place à Jessie. Où est Jessie? Qui va faire une démonstration artistique. Otolobaka Pululu Akeima Akeite. Et elle la Pululu Moussousou Abotami. Alors ça la démonstration. Il y a papa Banaïko Sala. Mwana azapé la Lukaboana. Alors ça la seconde démonstration. Et ça un moment tellement spécial. Plein d'émotions. Bonjour à tous. Bonjour encore. Acclamez pour vous-même. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je voulais faire juste un petit... Non, un petit rien quoi. Un petit geste de mon père. Voilà. En tout cas, on acclame très très fort. Voilà, c'était une façon de pleurer à son tour son père. Alléluia, papa l'a artistiquement. Voilà. Voilà, comme qui dirait, quand l'art se transmet de père en fils, voilà le résultat. Voilà donc très chers téléspectateurs, quand débuta la biso toza wala kitambo na stade de Vélodrome, on a place va exposer corps et Chico pour depuis hier, là il levé du corps les enterrements. Alors on a moni maman la biso Zidane na kati ya organisation et tout monde na kitambo le lord de la Chico pour nous. Comment on a le lobo ezaki le kola ndoto mais comme une réalité lobi to biso qui point corps et Chico pour nous Jacques l'autre de Kunda et un mot par rapport à tout ça. Un mot par rapport à ça et au taureau le bezara que Dieu a donné, Dieu a repris. Et ça inévitable, le taureau boy en côté, taureau qui m'a ôté. Sauf que tous les gens à sincère, il n'était pas n'importe qui. Tous les gens à sincère, tous les l'organisation très bien. Tous les gens qui est vraiment boyé. Nandé maman Olivier qui a tué ma beaucoup merci à maman ni maman. Bisous va comédie peut te contribuer à qui. Mais tant que maman a tué les beaucoup, vraiment organisation et commune telle que bon wana. Podium, portrait et tout, maramignon sur des podiums, artistes bazo pressé, sécurité totale, maramoutou totale, vraiment merci à maman Olivier Lembe Kabila, merci à l'artiste Nyonso, merci à la famille biologique, des bisous du début à la fin, de tout ce qui même moral la famille artistique, la famille biologique. Vraiment, et ça sera vraiment difficile. Beaucoup dans la famille Moroboé, bazo et des binos. Et des familles répondent vraiment, des bisous du début à la fin. Bazo est compréhensible, tout le monde très bien. Oncle n'a pas même à lobby. Bisous de comprendre que Chico a bisoté. Chico a bisoté donc et le bail des GBL. Le baquet, organisez-vous. Enterrez votre frère. Mais tant que vous avez un livre par de batapote bazolinga ngote ba beda ke no bokene ko lia mbonga mo livre binaki attitude na ndaki ya mawate siko nandenge siko mbonga bimi siko ba seke maloba la maman bavani seke maman zaki na raison benga ba artiste ndenge akundi so Chico Pululu akunda asara déjà sara ba fête
aidaka déjà amema bato na bapoto amema bato na badubai wana eza matanga te wana tokolobela ngo te. Merci les beaux déjà tosengi merci parce qu'apesi même Nzambe asala biso soki apesi eloko alinga osengi merci. Pourquoi pas moto aider biso vraiment bandeko bayotala biso ba déçuté bamoni vraiment organisation boye mais moto asali ki organisation ezala boye tosengi merci te pourquoi ta yo monde olangai même Nzambe o apesa biso pema ofele soki akabeli yo toloba toujours merci même pema wana soki komi na poko to komi na butola la faut senga Nzambe merci parce que apesa pema oyo ofutela ngo eloko te ba podio mo banini to futela ngo yakashia makasi tu fais le cercueil wana organisation ne salami tu fais le penser le côté mais salami grâce à maman Olive na vu témoignage moi maman Angèle a lobby que abanda au sa bloc à âge 15 ans na Goma na âge 15 ans non exact que pas comme a comme première dame denga zalaka première dame de à saliba œuvre là non donc ils ont habitude na ye maman Angèle a ça qui témoignage wana ils ont habitude na ye à sala donc le ils ont habitude na ye toi applaudir ye le quoi zo sala ils ont monana donc tu peux se faire merci olobani par rapport à comportement elekani entre bino na bino moi basundiata ba ya gabi banini tout ça ba conflit za moi mingi na kati dango la bata poto ko blessa ki olobani par rapport à tout ça eza émotion comprenez que eza émotion vraiment to longola makamwa na mitu na biso ba artiste na ba fan na biso na bo balanda biso na bando so ba libanda na bandeko no so toza awa to longola ngona mitu na biso ya ki be émotion oh nyonso baninga bazaki likolo Chico Poulou n'est pas n'importe qui na zongeli et puis liwana ye ezaki asali mort subite OK bazaki na ye dimanche en bonne santé et puis lundi to la mukina été mon nyonso aki émotionnel na ndenge na ye donc ozo bima ebimaki na minoko baninga to so se pardonnaki biso na biso ba artiste doit la problème te vraiment quand c'est so polémique. Voilà, merci Maz. Merci. Voilà, donc là c'était Zidane, donc Zizou, voilà, cette témoignage. Je suis là, on continue avec les interviews avec ceux-là qui vont nous donner l'interview, bien sûr, parce que la salle est tellement grande, Tozo est batté, donc autant dans les micros, comme on va dire, Kuna, moi, écoute, on m'a dit, sécurité, on est ma casse à boy, Sozo, Kazo, mon avocat, à Wando, c'est bon, mais comme ma Takuna boy, parce que comme Zona le Lokango, Violon le Lokango, NTPC, pleure Chico Pouloulou, Fiston Saïs pleure son fils, Pouloulou, Tolobanin. Eza liwa comment la future c'est comme ça le local déjà c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose à l'île moi naie ma bezala qui autour de la qui d'aller passer Chico Poulou akia tiki biso donc le mom c'est rien de polémique donc quand on fait les interviews avec ceux-là qui ont donné les interviews bien sûr merci beaucoup mais yo lobi ndeni ki botunene na gaga pas station mais ya modèle lobi ba comédie tu bosundola ki abana jouer ka pas ya modèle et pas beau pas mayonnaise ndeti boy basaki lokwa équipe moko boye basala équipe moko boye ba benga la mayonnaise ba mobiki si basaki équipe na ba moya badag donc so bina muta benga Pouloulou faut qu'on le dise c'est mayonnaise comprendre mayonnaise nda zo benga ye ndenge za kaka mais bande ko mususu pe même si ba benga ka meto ebi pete poto kina na ba tournage ba tunyo sauter même si kuna ko ke tourner mais ngapi na ebité donc c'est peu ça mais on est important le plus important artiste ayo to le lai awa na fief na ye na mabele na ye akunda mara qui l'a bien banda le beleki bien ça va par la grâce de Dieu malgré tout les organisation ba faillite ezanga toi mais faut streamer ba biki to côté des faillites ezanga raté mais par rapport à organisation pour la na mutu ba yo moko la population l'équipe tellement ébélé donc merci aussi na maman Olive Lembe Kabila le quoi ba diaspora ba lingango bo senga merci par rapport à quoi de pour que bo bina déjà après ça bino mbongo yango bo senga merci mais pour kundi Pouloulou merci maman Olive na contribution na matanga ya Pouloulou na contribution na ndingo contribuer pour matanga o et les bien merci voilà merci beaucoup Patrick Ngambe Kaluke Makalu Jiji Kaluji baluka na boye Kaluji lati makasi ba veste Sigeloko lati makasi osepela ba fenjite na moni ba fenji mais na matanga tayo ninga na ndeni lata ba zebola na lata ba moi wa polo ya long na ye ya long na ye le lobo est final quand même tika Chico Pouloulou atika biso olobani ko perdre monstre d'art oui que na bana mona ko quoi illusion mais en fait comme en réalité tout à l'heure na to mona bana moi na morazo loba sela ba le discours on a ebisio na bana ngale la na moi passe mais ma misme ça Tanganyika donc et tinga mama place na tema que oui pour le mouvement atiki
donc ba Angel o ba yamba ba tu ba yamba Chico Pululu na kimia. La vie que le bapé moi vérité par rapport pe andenge ba bolaki ba tension côté kuna ya Gabi na Sundia côté kuna Pakalo ya lobi boy côté kuna modéra lobi ni olo bani na ba to balinga bino na mona na libana mboka o ba ki déçu na ba comportement na bon o ya important la ka ya ki ba Chico le ka ndenge ba balinga ki bref yango yo et qui ne bien donc baza censé kaka ya ko limbisa biso parce que bango pe ba tapoto no lobby ba sala ki ba injure non ba sala ki ba injure ba sala ki ba crash ki ba bobard et déranger ba par rapport à monde artistique de la ba papa mi bimba ba maman mi bimba au moins que muto sala injure wana au finga ba comédie au moins ba ni moi si to petit mo to jeune fille mo mais là on finga directement finga ba parents. Donc, si vous avez un film qui porte là, au final, ma père et ma mère vivent à côté. Donc, nous sommes tous les deux côtés, tous allés censés à Kolimbisana. On va limbisi biso vraiment sincèrement. Bisopé, to limbisi bango. Maraba boy la musala o ngo basi bakomi ba lesbienne. Mibali bakomi ba pédé et on va kufofa pa pamba. Ngamba na sa interview ya tout singa. Il faut filmer impoli. Donc vraiment tolimbisana vraiment quoi. Voilà, merci beaucoup Kaloudjidji. Voilà, merci beaucoup. Leader, baba se yokana. Baba se yokana leader. Merci na bino nyonso ndenge boye awa. Bon bandeko bomoni ba représentant ya artiste comédien bazali awa tozali awa mpona kopesa dernier hommage ya ndeko na biso Pululu atiki biso yango wana na kombo ba artiste comédien nyonso tozopesa merci mingi na bana Kitambo pe bana Kinshasa mobimba na ndenge tolekisi bajour ebele mpona kobongisa matanga oyo esimba tozopesa merci na Nzambe ndenge mbula ebeti te pour que matanga na biso eleka normal. Alors na famille ya Pululu tozopesa lisusu merci po tosanganaki mbala ebele plus de 3 fois po matanga oyo tosalango elongo. Topesi merci na bato nyonso bazalaki na biso na prière. Topesi merci na bato basalisaki biso lokola mama Olive Lembe. Topesi merci mingi. Topesi merci na hôtel de ville ya Kinshasa. Merci mingi. Voilà. Sikoyo ndenge tosalaka toujours tokopesa honneur na ndeko na biso Pululu ndenge atiki biso na hymne na biso ya ba artiste comédien. Wapi technicien?
ezali prêt déclaré motema na loboko na motema ville-province qui est venu pleurer avec nous. Nous saluons également la délégation, la grande délégation qui représente Maman Olive Lembe, conduite par Maman Angèle Kanam, qui sont venus pleurer avec les artistes. Merci beaucoup. Nous remercions la présence des honorables députés qui sont venus pleurer avec nous. Continuer pour Mme Nabisso. Alors maintenant, rapidement, alors l'État va président Bazo Kita de ces généraux. Alors Fiston Saï, Maloba Mbokayo, ba papa, ba mama, bandeko, mbote. Namoni mbote na bino te botombola maboko likolo mbote. Soki tolingi Nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia, tokanga pululu. Pululu. Artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela, tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci pour la bolingo na bino à travers biso artistes et comédiens. Boye kolelisa biso lelo pour na likambu ya munene kolela kibiso oyo ndeko na biso pululu atika kibiso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na groupe sai a évolué qui paye moko Nzambe abatela misala na yo asalaki et continuer ko vivre na mituna biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso po ya ete tolela pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu de Brende pour la implication na ye totale. Merci na ngai moko sai sai. Merci na Mpakalori. Merci na Chinola. Merci na Mama Fatou. Merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation po bomona makambu nyonso oyo esalami kitoko. Tobeti maboko makasi. Merci na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Chantiningo Bilambaka. Merci na molandi na ye vice-gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbungu po ya bolamu nyonso basali po ete tolela pululu kitoko boye. Tobeteli bango maboko. Merci na Maman Olive Lembe oyo a s'impliqué totalement pour que pululu ale na makitoko. Tobeti maboko makasi. Nazali na mingi ya koloba te. Courage na mama oyo otikali lokola mama ya bana nyonso oyo otikali lokola mama oyo akotelema po ete famille libota
etikala lisanga pululu akei biso totikali totikala na bomoko bolingo ezala kati na biso baartiste comédien dans l'unité nde bomoko esalaka te makambo nyonso ekende liboso. Voilà raison pour laquelle nakopesa merci na bajournaliste nyonso oyo bosungi biso. Matanga ya pululu eyaki na makambo ebele oyo nyonso ya malamu nzambe azwa lokumu, oyo nyonso ya mabe nzambe alimbisa. Tozali batu na kombo ya Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Artiste tobandaki na bango nde mpe tosuka na bango toputa na biso nyonso mpe na kwa mutu po tobandaki mpe tosolola ensemble. Nasengi merci na population nyonso ezali awa. Merci. Nous disons avant tout merci à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances, parce que la parole de Dieu déclare, nous devons lui glorifier et lui rendre des honneurs. Au nom du président de la République, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Ngobila Mbaka Jantini, au nom de tous les Kinoises et Kinoises au mien propre, nous profitons de cette opportunité pour d'abord présenter nos condoléances le plus attristées à la famille biologique de notre grand artiste Pululu et ainsi qu'à tous les artistes de la République démocratique du Congo en général et ceux de Kinshasa en particulier, nos condoléances le plus attristées. Dieu a donné et Dieu a repris. Nous lui disons merci, que son nom soit glorifié. Nakombo ya Papa Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe Nakombo ya Ngobila Mbaka Jantini, gouverneur de la ville province de Kinshasa, pe Nakombo ya Bakinois, pe Bakinoise nyonso pe peuple congolais, to profiter na passage oyo pour présenter ba condoléances na famille ya baptiste comédien nyonso ya République démocratique du Congo en général et en particulier ba artiste comédien nyonso ya Kinshasa na ndenge touti ko perdre grand artiste Pululu. Bible lobeli biso na ba circonstances nyonso tozongisaka matondi epai ya Nzambe. Ye mutu apesaki biso Pululu azwi ye, toza na ntango ya kopesa ye to kotuna ye mituna te, pamba te ntango apesaki biso ye atunaki moko na biso awa te, mpe ntango azwi ye aza na ntina kotuna mutu te. Bongo tolobi kombo na ye ekumisama, mpe tosambeli epai ya Nzambe kobanda lobi azokoba kobatela biso mpe abatela délégation nyonso oyo ekonde kotika artiste na biso Pululu na dernier demeure na ye mpe kozonga mpe manifestation nyonso totiki na maboko ya Nzambe. Bongo courage na baartiste, courage na baartiste, courage na baartiste, tika Nzambe apambola biso nyonso na kombo na Yesu. Merci. Merci beaucoup à son excellence Monsieur le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa. Est-ce que tu as dit qu'on mette la Maboko Makasi? Voilà, excellence Nerambungu Fumapanga Moyo, vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui est venu pleurer avec nous. Alors maintenant... Voilà, il est venu pleurer avec nous parce que entre le théâtre et la musique, il n'y a qu'un pas.
Yango Ayekolela Nabiso et Longo. Merci beaucoup, Bill Clinton. Le temps, quand on a un battement au tigre à fleur, il y a la fleur naïo pour Tikango. Alors, le temps, c'est la liste. Il y a Bayebi Pouloulou, Bayebi qui a travaillé à Naïe. Est-ce que Bayebi Nzema on a travaillé à Pouloulou? Bayebi Yango? Bayebi Yango te? Batona Boma, Bazako Boma, Batona Boma. Nakipese mapese, Nakaina lemba, lemba, babengi na bilemba. Mama na mbala, pekisa mbala, kotokisa bambala. Bala na pululu, babela pulu, bakoma bomu. Pululu, azalaki acteur à film. Bon, pour la remise à Arwana, aza grand artiste. Là, Naza Yukata, Lukashenko, donc jamais Pouloulou a aucun dessin qui n'a mon quoi. Donc, Aza Pelona Moutema Nanga a contribué un plus dans la musique Nanga, à côté de la clip Nanga, donc Talagaka. Merci en tout cas à la famille Mobimba, et vous soutenir la famille à Pouloulou. Merci beaucoup. Ça, c'est Yukata. Merci beaucoup. On l'applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bele Kisaya Edi, Oya Yekolela Lekina Epululu. Ya Edi, merci pour la présence. Alors Bandeko la diaspora. Tosongi Bandeko la diaspora. Artiste Oyo Baye. Baya kotika gerbe de fleurs na bango. Alors Tosongi na président Masubu. Nama président et ma troupe Nyoso Baya petit à la gerbe de fleurs na bango. Na président Fiston Saï Saïpe Soki Azali prêt à un petit à gerbe de fleurs na s'il vous plaît. Alors sécurité pour le qui sa famille s'il vous plaît. Sima diaspora famille baza juste na Sima na bino. Facilitez la tâche à la diaspora s'il vous plaît. C'est Madame Robert qui sa famille s'il vous plaît. Voilà. Association de femmes artistes. Lini one ina lingale lingi koloba minu moko.
nini? Oyoka nini? Nie. Mame. Ata Michael Jackson. Michael Jackson. Eza na anglais. Mais soko yoki yango na lingalo ba yeye. Michael Jackson na lingalo eza Minkanu Nzaki. Batu balobaka kufa na cirrhose de foie. Mais oui. Lukuta. Ndenge nini? Michael na miboma ye moko. Naboni de boma Michael. Nalaksa bino loge boma ye. Kisa. Soko za awa nalaksa ye loge boma Michael. Kisa. Binzo memanga na instrument katalaka na instrument talaka Amen. Na instrument talaka tala Lelubaka nanga yango. Yo kaka boye mabudi lokola maboko coupe. S'il vous plaît, Tata. Yaya tole loge boma Michael Jackson. S'il vous plaît. Maintenant, tu attends parce que... le cycle de Kisani le bureau, la combat à Yesu Masia, la Tukizela ya Alepe na retour, la scène à l'Ogo na yo, Zala libération de Kambusi, Zala Simamobate, nous sommes là pour notre contrecarrer, pour notre dire obstacle na Alepe na retour, la Mongolie en mode, la nous le sens de faire un ordre. La Tukizela c'est la scène à contrôle na yo, pour la couleur na yo, la combat na Yesu Masia, la Zali Koye pour dire qu'ils sont, mais la remote kati na komima kobondo lipe tongani amen. Merci beaucoup. Tumba. Babiso mobala banda okaba matika makemba otokisa. Sikoni koona ngoma bali soka makemba oita. Danjara mibali obayaka na bafina biso basi ya mbutesh lokwa soti muto. Mama copine makemba. Tebaza no ya otumba po mibali ebele abakabate. Makemba. Ya batumba kaka. Bana ya Polulu, groupe naye, bazaki na fleur. Voilà, bana Polulu, bacteur naye, bangoana, bati. C'est Pesaki, genre de fleurs. Et puis maman Titi, maman colonel, maman grâce et ça Pesaki. Il y a un pesa à kaka. Bande comment si, il y a un pesa sur maman tout ni volonté na biso. Ta pesa papa tout ni volonté. Mais mon bali na camarade, il y a ça la volonté na o. Pas mi bali musu bazali ka bisu même no kwa prosate. Ma copine, il y a un bali musu par la tapa. Il y a un invité maloba kaka. Et puis mi bali bilong mabe bazaba complexé hein. So Monica baboga bazana comme le copie au bis pour baïba kozara na yeta. Maman, na okulu bete no yuka pasi misho ke etikima. Te misho bozalis boy.
ça c'est patron là bas donc quand on les lève tout le monde le sait j'attends ba osenga merci car na maman Olive ba osenga merci na maman Olive azali membre d'honneur aza maman ya mboka na biso aza comédien tenga maman ba comédien ou bien la classe 0 na ndeni batuni histoire yo c'est mathématique la ville ba comédien liste la bango 250 muta sali bo ça c'est un peu si combien pour ça la boîte yo comme ça yo pesa mona kitambo ça mona kitambo ça yo bi pululu ngala ça to bi chiko muta pesa rola pululu ça ngala camarade ya noko camarade ya noko na ye Chantal asomele tene ba kizengi apesa rola ba kizengi ça mutana susiko le kapso tout petit na ça alala na veleton bandam nazoya alala na veleton bandam lundi passé alala na palette alala ka bobo zwa na veleton ba mbete ça donc ça bon me tolala ka na mbete et pourtant on va que matanga ezate sur balala oyebita za star matanga star ya bana bango moko ya kermesse na kwa mutu ba chabi estimela kwa mutu na la kuna ba beta musique mabembe ya kite yo mo zo bozala vedette mo zo ba pour ba fanatique mukolo ebo nzama kozwa yo mona ke bemeno na quartier mino kokoka kilote faut ba saner donc là c'est mal wana la poche merci si le matin on combien ville en aille mais qui sont ensemble na zo répondre deux places voilà moi ba premier corps moi na salle monsieur assisté OK lelo bato ba pour la coufi jeune ma coufi jeune était 40 ans aza ya na Jésus fait na 33 ans aya na Lumumba fait 33 na 36 ans alors akufika âge fallait couper là nzambe razo le coup voilà merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au petit na rapna liwa la bisomé merci à Batutu mais merci pour la sai voilà merci à Blanchard ça qui sai makasi ndekolanga na ndenge tozali na fils na Chico na ba théâtre na ye na ba action na ya salaki azaki mutu mo azaki malamu ngai na koki olobaka te ke sai nda salinde to ebele awa maman Olive a contribué artiste pe belé ba contribuer na liwa ya Chico passe makas penze makas ezanzana biso nyonso toloba te ke ya bomi ba tusu ya kitambo comme on dit ça c'est siko parce que na ba mission so ba ko finga sai biboya boya fingi c'est lobby somo mais le comme que non muta sali marambo c'est sai te wana eza muto lobi bongo mutu na ezo sala te aza pe aventurier na matanga oyo batu nyonso basali muto lo ba contribuer na matanga Chico Takus partout c'est belé na président bango président na bango na présence pe maman Olive a contribué no makasi na matanga saisi na matanga ya Chico o monya lo ba ke o saisi mta contribuer makasi we akosi ko ba ye saisi donc mona batalie aye ba ye bongo te merci beaucoup est-ce que na mutu moko ko s'organiser matanga kokate non toloba vraiment o tozomona c'est ça wala za ba natif ya kitambo nde bako lelaka ndeko la soma na moni poza kanda on a bien na kanda lobani mama iboya boya na kanda komo na ngana lukarli mwana ya artiste sai lolenge pululu abimaki mwana epeye biboya boya aluka kaka bayeba yende menenge za bolelo ne ba ko kunda pululu ayo beta sai matolo bisa to ke no vanda kuna na bandal donc nenga za na baneko ba n'importe quoi sai na morga ya kite pona nini parce que baneko la organisation awa ya matanga ya arrangement ya podium ya bilo ne suppose normal yango Monique aya kite na morgue mais organisation telle organisation ça depuis butu akende ko somba mabaya ye moko azobeta mabaya wana ko moni podium wana batel misango podium wana za sai oh ya mon décoration wana muta sali yango sai akeko sai mutaso mabaya oui asomi mabaya azu décoration ya ye moko on est là jusqu'à 19h baso modelo bwana ngala sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001,
c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le biso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.